Mbote Landignon sur notre chaîne Absolument dans CTV, c'est votre humble bon si vous me ça na kati longi oyo bulinga ngoma kasi biso ezaka 100% Jésus biso malomso ko traité à part aux entours il y a parole donc c'est très important na beta c'est pourquoi pour il y a ba chaîne mususu ya ba chaîne nango ezana makam nango il y a ba d'autologie nango mais nous avons une série d'autologie et allez juste car la parole de l'Éternel pour l'édification il y a ba na nzambe parce que calamité notre époux azana nzela zakoya. Nous, l'Église, il faut que vous soyez toujours prêts pour recevoir notre époux ou parce que l'Église est épouse. Et maman Anna Bakabi, chaîne pour l'évangélisation, pour la côté de malam, pour le témoignage, il est en peu de je crois inviter à Pepelanga Bolanda qui est déjà dans la première il y a témoignage naïe, les autres continuité. Les Nakutana Nzambe, ton là qui est yoka kumba mutu mba o soki akapone yoka kumba mutu et à des fois ba si on a ba kombo to ba kombo ba pesi yo eza na si influence moko ndenge ye moko alobaki et mettre en continuité nango par rapport il y a témoignage mais pesi ma ana mbote belé et puis merci beaucoup pour la chaîne qui toko et pesa biso pour na avancement à l'œuvre de Dieu en tout cas merci maman nzambe vraiment mon ayo papa mbola yo ya mingi loko luke intérêt à Christ. Yesu on a pas toujours un intérêt na yo na pesi mon conseiller privé na Kombo ya papa Carlos Kalambay ainsi que papa Emmanuel Katalai Christ mobali ya batu ya maman na biso Rema Sabaot et maman Imakile nzamba pambola yo merci encore une fois na ba maman nyoso nzamba lola mona bino papa mbola bino ils a continuité na besoin de na bola na malamu pe na besoin vraiment de commenter na besoin pas question subotuna na besoin pendant nango ngana na besoin nango poto réamento zongara toujours na ye pour m'emboser bela ko sola na ye na domaine oyo mbote ndeko na ngai mbote musala nzambe boni nzambe na bina zo batela en tout cas to moni osuna kata plateau na biso ozongi pour la continuité témoignage na yo bato belé ba bengi biso pe ba témoigner nzambe bana besoin o koma nango ya suka. Amen. Je crois nanga ya peto yeba ilo mo très important lelo. Ilo on te ba lelo na lingi ya moto bana osambela na. Éternel notre Père, le Dieu de la Bible et le Père de mon Seigneur Jésus, na pamboli o tata pour nangolo salibiso, na béni encore une fois depuis ces missions oyo, Yahweh pambola motoaza initiateur, pambola présentateur, Yahweh pambola caméraman, service union sur sala pour na récit ya musalo bazala béni, musala to sala Yahweh kamba mungu ya mulimo santu, maloba to koloba e personne mitema ya bato pour na changement. Saïla bisungulu Yahweh, mulimo santo akonza biso na kombo na Yesu. Nyoso za yote za la nile sans effet. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Mutoto yambi, c'est le pasteur Ezekiel Mawete Kasongo Oto yambi mais auparavant zaki kombo anate. Auparavant zaki ozangi nani? Akapo suka na mona beta tout le monde l'état tout na te comme torse ba nyoso kinamba lo yesa mando 22 contrôle na ngambala mutute. Oh Kibando siwana nini rubani kinamba lo yesa man moto azana makasi ya danse moto yebi danse ya adoration moto yebi qu'est-ce qu'on doit faire pendant et l'attitude où ils alliés dans l'adoration et ba mikolo ba na biso ba comprendre dans l'adoration ba comprendre à quel terrain parce que le wana mbala mutute il faut na la prière au service d'autres personnes. Bon, Dali, tout ça est comme c'est influencé par les diables et les satans. À Sagan, nous avons makasi. Et de l'entame de jeu, Naningina peut s'amkolo merci pour Nangolo yo. Et la question est tellement pertinente. Souksia et logonoso ezali dans deux toi on a deux souks. Toi on a souks eza yanzambe. Peut-on a succès à Satan. Et là on est contre nati et là on est au bet sabatuma baku et la chose qui était derrière ça c'était rien que le diable alinga fera glorifier son nom à travers l'image de Dieu que je suis. Et lilinga nzambe na zaki Satan nga tout simplement à déshonorer ngai assis sanga valeur sa raison existence. Oh la volonté de Dieu nzamba sala ki nga te pona nazala esclave à Satan tout na sala Satan.
objectif à Nzambe c'est mais le diable m'a poussé à tel point que où ils ont même incapable de se contrôler. J'ai fait des choses où ils ont que sur le tali moudi mozotalo qui m'a au thème mon mignon garçon au thème mon calme doux mais ce qui va pécio makamba sala au milieu d'une question que va Satan. L'impolitesse c'est comment qui le la monnaie courante. Ça veut dire réponse à awa. N'a pas tenté à réfléchir, dire qu'il n'attaquait. Et tout ce qui est lié na combo na bande comme je l'avais dit la fois dernière, nous c'est qu'il y a na combo na bande comme le nom que j'ai apporté à rapport sur quand moi bête tout le monde était tout naté, ils avaient combo les autres tindanga na mabe. Or sur total même na carte Bible on remarqué lorsque Elisabeth na Zacharie banga ba pesa moi na combo ba comment il a problème. Ba tout ni point de pesa combo ya Jean. Est-ce que la famille n'a pas dans la combo Jean? Ça veut dire derrière un nom il y a un esprit. Na sima combo eza na molimo. Ça veut dire que le remane comme menacer premièrement, ils ont un combo. Combo na on me mandé, les autres na sala misal parce que combo est loko, c'est loko. Ba benga manga poza manga. So que na ba caractéristiques na kata manga on remarquer ça peka manga. So ba benga lion parce que pour les autres ba caractéristiques na kata lion on remarquer ba élément où ils ont constitué lion, ils ont fait partie na combo na. Et combo wana ezaki combo ya mabe koleka ba combo de na zone vie. Et en dehors de cela, source n'a pas comme même na combo wana. Et bané na combo na botama nang. Combo ya arka po suka na mona beta tout nezaki o ngamo na mi pesaki na c'est envoûtement ya Satan pour na bana ko réaliser rêve vers Satan. Mais ko banda nanga kokola nanga famille na ba botama na combo ya Kasongo Mambweni. Mambweni signifie makambo na moni. O makambo muto a moni na sote na tire na biso to chaka référence mi ya makamabe. Eza difficile muto mpesa kombo na ba souvenir ya bolamu. Eza mingi muto mpesa kombo na souvenir ya mabe. O mama muso pesi mo na kombo Manson. Muso akombi pesi mo na kombo Makiani. Muso pesi mo na kombo Zinga. Muso pesi mo na kombo boy. Même so totanga na Bible, on remarqué Jaebet azoki kombo financé par rapport à circonstance mabe o makutana kinango. OK. À cause de circonstance mabe o akutana kinango mama chiza kombo. To boso répéter Naomi. Naomi azaki Naomi a chiza kombo mara comprendre que na kombo na omema, na vie na omema ezo bala na te. Là on s'entend que derrière le nom il y a un esprit qui accompagner. Et Naomi t'a accompagné que esprit ozo accompagner kombo nanga. Eza kombo ne ya mara fonazo. Et bala ni te na kombo Naomi. Là ils apprennent à quoi ça bandeko tant aux autres moi na même combo ko pesa moi na combo te pour un sentiment ya ndoi père il y a des fois là on est papa na ngai il y a des fois ba comment to pesa ba nezaka ba intérêt na pesa moto comme Eric pourquoi na Eric a posé cette émission li bangi ozanga te azana moi là azana ba relation ba international ba poto ainsi de suite so tant na pesa moi na comme na obosana tant on a pesa Eric ndoi ya moi nanga Eric a na 40 ans par exemple moi na azana 0 tant moi na le comme on a 50 et na 30 ans ton a 20 ans bana bénéficier kindoi ndoi na comme na 90 ben 70 force ya ko sale makambo na passer dans les années mais j'ai détruit la vie de mon enfant rien que pour ça rien que pour l'intérêt moi ya combo oh bah toi ça derrière les noms il y a un esprit mais tout se poser la question pourquoi Congo ezaka Congo et les Zaïre sur Congo léopard lion léopard pourquoi tu vas faire la gare? Congo comme ça, Matalatum. République de Matalatum. Mais pourquoi tu vas au Congo? Tu as commis Zaïre. Mais ça va compatibilité. Il faut tous les sango na Congo ya Congo. Bah yebi qui est là derrière le nom de Congo là. OK. Surtout les autres on a province ya Congo central. Na Kalezaki Bazaï et comme il ba Congo, ba Congo central. Ba tamayele ba intelo to bon on a besoin de contribuer be futa bango. Ba kena ba parler mais rien que pour nango. Ça veut député au biso voter, to sénateur au biso voter qui to mo konta voter. Azuma yele na ye pour ba futa ba député bon on a fin du mois pour ba étudier quand ndenge to ko sala pour na changer Congo. Et derrière le nom, il y a un esprit. Parce que le nom, esprit, il va déranger quand il y a un détruire. Merci beaucoup. Et c'est justement par rapport mais tu as sujet oyo par rapport à non. Na non, bilo on est fan na non. Influence ni. Quels sont des esprits fan na combo, puis ba combo bandoi. Tu as lango. Tu souviens place mo lobby, likambo ya maki. Nengo expliquer on va tout bien. Déplace to kata émission, na bien ba te belé.
moi ça na poto mais aoyizungi la mobali na ye abali na ye mais image ya mobali bazali na Afrique elongwaka ete lelo na toto sunga pena batu mobali pasa na poto sa bali na ye mais image ya mwasi wana ya Congo elongwaka te ezala ba misusu kutu mwasi azana na mwasi azali na mwasi azana poto nazo vivre na mobali na likangu o ya Afrique ti lelo ba vivaka basala pe makambo nalanaki témoignage ndeko moko ya mobali aza pasteur aza notanga kombote aza na mboka moko abenga bi pasteur nakangi mwasi na ngai to bala na to kote ya bana 4 mais nakangi mwasi na ngai na téléphone a changea nini ya Facebook acha Facebook mususu pour permettre na likangu ne akala ya Congo ba solo laka wana 1 2 bazo tonga ndako etage awa en Afrique mais mobali na ye ya ndaku ayebite moko soki bakutani bamikolo ba comprendre mangi baboti 4 bana mais soki bakomi na stade wana à chaque fois la benga mobali na kombo so bakomi na stade wana mikolo ba comprendre abenga koma mobali moko boy alors a vérifier ne ko tomber que mobali wana ne ko comprendre que eza di ya nini ba pratique eza nini mais quand on fungola po yo ndoti na monde wana. Merci. En réalité tango bato balingani nebisaka bato zane lo mona ndeko yebisa bato tana zaki mopakana chéri nos na mandako linga so na benge chéri na pise fale likangu nos na mandako linga na ndo yebisa lo mona to linga to linga pour le meilleur pour le pito ka bana souteli l'amour est éternel eza pacte eza alliance to sali OK yepe na sentiment na bien ngapi na linga pour le meilleur pour le pire izali lo mona na interprète ba de ko bana avancer tango to linga naka tomi kuma makate na ba sentiment ya ba bisou ya ba caresse et mamto anango to kuma makate parce que nyo se sama na nzela maloba tant to loba parfois yo bosani maloba loba nanga to ça déjà pacte mo spirituel na niveau ya milimo de ba kangango ba dire que Eric na Bibiche ba de marié spirituellement mais dans le domaine physique Eric a ça qui minene ou Judith a ça qui minene à boy Eric mais dans le domaine spirituel ba carbonité nombre de bibalo bimana bango eza nombre d'alliance libalo sala na nombre basi po bimala bango nombre de baso bimana bango eza nombre de milimo kotsa na nzoto c'est ce que o bimana 50 basi ce qui Christ a sala ngolu to lukina délivrance exacte sache très bien les 50 esprits ya basi o eza kati na yo yeba oza alliance na 50 esprits siko eloko bato babosanaka na ba sentiment oyoka tozana ngo chenga lela fort so na mono te la raté oza raison nga ko vivre yo kanga masolo yo mane bate ba nzamba ye anga ba mokipo na yo na okufa yo za final il y a des paroles to pronosaka tant to le bango to mona za pour intéresser moninga mais na domaine spirituel et so bota racine oh plus tard au bible bit tes péchés t'atteindra plus tard yo kanga yo malobo zoloba siko tant to ko ta ba domaine na par rapport à makambo question tuninga tant to sala makama maki elo na oloba na maki afana loba nabi na introduit motema ya par exemple nanush na introduit motema ya nanush na kata likio na longoli liki komi liki na longoli nekeze liki za forma motema na komi sinde nanush na kata likio lokola soso za na motema na transformer motema soso wana waza na kata liki yo mone liki maya pamba na kati o mone liki maya pamba mais pese moi o mona komi soso c'est la kata so na motema c'est automatiquement na longoli nanush na komi soso ya mona bato ebelo zo mona azofifa lokola nyama ya beaucoup de filles là zo ndiko masaba kindumba eza faute na été eza volonté na été eza mobile o abimaka na ye amemaka na laboratoire nini asalaka makamu nini aposataka comme quelle offrande pas Satan apesaka comme apesaka lokola nani alobaka nini quelles sont des paroles qui liées na alliance ya Satan Satan pour na mwana maswa et lorsqu'il s'engage na Satan l'alliance na pesa Satan papa ben na Satan kinga na pesa alliance moi zombie mané ozoye. Il y a des fois les gens ne comprennent pas. To livre ka batu no ke na mbongo kaka. No ke na ke koteke boete. Na ko ba makamo ba sabi ke ça na yebe ngana oselo fidèlement. Mutu no sa olanda nga za disciple na yo. Automatiquement na monde spirituel na sali alliance moko ekolonga kate. Siko ba enyo songa na baza simana ngai ba continue alliance. Yango eza mabe ko mana mobali soki na nobalité.
Ok. Et ça m'a bien comme madame moi son obalité. Parce que pour la nuit, tu sais quand tu balles. Parce que dans ton balle, d'autres tu peux ça que ça a un acte spirituel. Ou ils ont l'accès à ce qu'on a dit na chéri, na zema makangu alliance de katani, na za reconnu pour pas ba parents, na longo ko za reconnu na monde spirituel. Ok. Nem ça rabatu boy Thomas, nem ça rabatu boy nenge to za raboy. Ceux qui ozobi mananda ko tata na bino, au lieu faut tata no que ça ki nduma balalo pas mobile. To olali mwasi, e ba to ozobi nanda ko wana za sa addiction. Banila on bien. Na répété, na iboy, ozala nanda ko na bino. Lokola mwana nanda ko ba iboza mwana. Mais yo makali banda lokola mère à palais. Au moins moi moi c'est ndako baza mwana jeune fille mais na quartier pour n'entrer pas mutu oh mère à palais il pas les bisi matama ah c'est lorsque ba présenter le quoi mère à palais bongo lorsque il rentre chez eux na toit familial aza sa malédiction écoute ndeni malédiction est quoi parce que azo sala makam en dehors il y a compte spirituel familial. Ok. Pourtant moi ça balaka na domaine spirituel ils ont reconnaître que to bal ici. Yango remarqué ce que tali bien na kaisa ki soki mwana mwasi abali abota te famille ninganaka babengi si batboya abota te pona oh mutako ako adorer na mwasi wana pas zo za papa na ete isa mama na ete tata mwasi na ete ya mobai na ye si na zolo ba ete tango longo na ndaku na bino lokola mwana OK et pas ya mobali bobimi bosali acte sexuel to bosali ba symptômes ne bokosa ba signes bokosa. Lorsque vous avez un toit familial, les esprits qui ordonnent le mariage, et y éviter que y osa bongo. Ou comme le roi Moutoumou a souillé, au lieu d'un temple. Or la maison de nos parents a le temple. Parce que les chrétiens ou pas, ils ont le temple. Et bon maman comme belé. Il y a un moment même langage moi le cas, moi ba koko tanda côté, ce que tanda ka fongole l'été. Automatiquement tant que yo yé bongo, on a c'est malédiction, yo moi na moi c'est moi na mbal. Est-ce que tant que moi moi si akute na mwana mobile alingani asali ba engagement asali ba pacte na mwana mobile ngana lingi to lingani ya solo ya ona sisi bandeko basi na biso bandeko surtout bana basi tozwa domoko na Congo ya kozana ba parolier osali pe mwana mobile azo draguer yo o mitu ba ke mwana mobile oneti a utaka lola yeba lega oyeso matama nza kwa neti lokwa pomme de terre mutazi biso matama ne lemba lokola mai so rezo mai za na mai elemba kaka. Mais mon temps matama le quoi mai. Aussi maloba azoba no maloba moko ya kito rien que pour attirer yo pour misa langage engagement au sata zone nga obimisa pour ça la pacte. Bato bakanta pas za makila. Nzoka pacte ya makaza ndeo le diable comprendre. Bato babika question de meni makila za mabe. Le diable a changé formule. A commencé c'est pas pacte sa parole. O eza fort que apporte même Abraham. Après ça pacte sa parole. David a sa part sa parole. A vu Jonathan était ce qui nous a tata salinga ngano to kabona de génération en génération. David a comme ce qui a brisé pacte wana, a brisé lien wana, a brisé alliance wana comme sa malédiction. Ce qu'on néglige to za rappeler bonne na ligne lokwa chéri. To bimana yo. Ce qui a brisé pacte wana lequel ngamba muso comme sa malédiction. Ce qu'on malédiction wana eza ba malédiction porte ça ouverte par Satan et porte ça liée eza scellé et pas nzambe moko par rapport à sa parole. Les diables ont poussé bisoto à atteindre l'objectif ya osaye laye pour nous empêcher mon con. Même ça rabato souvent. Les diables ont makoki olia mutute. Mais les diables ont makoki a pousser muto ça na makambo o nzambe na boya. Pour nzambe na beta ya pese mon con. OK. Pour y profiter. Parce que ça dans makoki o boma moto. Ne to sa émission ben akoyi na biso pas bomiso bamo. Tout à fait. Mais ana makoki pourquoi parce que ayebite azana monopole te Nicolas a vie à moto. Mais ayebite azana makoki a influencer l'homme à commettre des actes mabe. Au moins moi si nena autour ba motema nena ngana ke osala laboratoire pour na ye. Na tozana alliance na to balani spirituellement. Témoin za ba démon na ba ange. Parce que baza ba tikala le deux témoin to tikala na bango. Eza ba démon na ba ange. Partout le monde alliance ba démon bazali. Partout le monde alliance anza ba ange anza bazali. Siko tant to sa alliance bango ba open za bazu acte. Open za bazu acte. C'est un monde spirituel, Eric n'a bibiche pas moi sambal. Atabili bossa ba jeune bossa ba moi sambal. Tant Eric a bimana moi si mususu a brisé alliance. OK. Le quoi a brisé alliance na continue à sa cycle de malédiction. Donc y a on remarqué pas na basi lelo la plupart sur 100% toi na 98% balela mabumu passe. Eux qui aiment de le passe hein. Sur le bon passe. Le bon passe, il y aura sous le bon passe. Ba le bon passe. Ba règle douloureuse. Ba opération pamba pam. Ba césarienne.
Oba miom. On se dit, bana basi bakomi na défaut mon nzoto. On se dit la plupart ya bana basi, je dis bien, si 600%, 98% ya bana basi ana maladie moko boye na nzoto ne. O eza lié par rapport ya parti basala. Ba semence ya mobile, my God. Ba semence ya mobile. O aza ensemble malédiction, tant que quand nzoto moi la moi c'est créer comme malade. Oh. Parce que quand ça était nzamba zo bana Isaïe, abi je répondais mon esprit si ta race. Si quand on dit babi na répondre mon esprit si ta race. Bon le diable répondre son esprit wapi. Kana banane. Na baras kana nzela wana, na nzela rapport sexuel. Et ça seul moyen au ça comment bloquer mokili. Et ça sexe. Ya on zama pamula facile noble abaki wa pesa ba position nini oyo soki mutu asali ba position na ekomema mutu malédiction. Tisko to zelango na éviter tito ko na 2021. Et ça on a parenthèse moi na ko fondement metel ba position. Et ça ba position musu ça lié 66 ka forme bosali. Et ça et dans le monde de la chiffrologie, bosali acte à chiffre. Et 166. Et 166 ça pour ta boyeba. To na ko yamba émission zo na yamba Francis le noble azala awa yo zala awa il faut tobiki salibota. Amen. Il faut tobiki salibota. En tout cas Francis pardon ko boye invitation na ngate bo la sabiso angwa yo faut la sabiso batne ba kota na pacte et ça yo ebite monika no sala o ko dans la pacte 6 OK to continue tant moi si to ça une alliance bongo na bolingo to sani automatiquement to kombiso mbala esprit moko siko esprit ko régner et ça esprit ça likolo ko le esprit moninga to ça la loi le plus fort c'est celui qui domine c'est le plus faible na monde spirituel za bon so siko ngai na sala pacte na moi suana pacte na sala na moi suana et ko sala ete yo bali moi suana puissance spirituelle est faible par rapport à ngai sache très bien na mutema moi c'est moi qui va commencer à dominer. OK donc ata bali na ngam na dominer. Yango la plupart na ba basi ba yokanga la plupart basi ba na mabala lelo so akute na gaso ba no fima na kala ba obima kako botiki bonga espace ba obima pesa bonga ta 2 minutes bana ba parole d'alliance aussi ba se rappeler nango ba osala acte même nzambe le rezo sake nzambe ezatanga yoka parole d'alliance olobaka na bakoko na biso olobaka boy tant nzambe yoka parole d'alliance aso même na ba domaine physique comme ça là. Moi c'est go bala mais ce que to bimana ye to na ba pacte to sala na ye oh ba esprit beza témoin na on rappeler ba to la kana to ba ato bali to ka bona raté ye ba ndimango abatala je mo bali ndenge nini yo tika l'homme de ma vie on lui tika l'homme de ta vie o kota ndako libala o bimana mo ba na yo mais pensez ça pas tonton oh mais pas moi ça pose au CP là il faut penser mutu mo bosala kana alliance et ce qui mutu son esprit est plus fort par rapport à mutu bozana o bano kansande. Mutu bali msa ko ba pe nga sala alliance mais na satangote o satangote mais les effets spirituels au salam et go na nzela bana ya o moli même le to bota bana ba kuluna papa za ni kuluna maman ni kuluna maboti mona kuluna eza bien nini eza lié na malédiction eza lié na spiritualité parfois parce que c'est moi son na obimisa et elle lié na 5 femmes b 7 femmes na bimana ba mon Dieu mon roi mboke bébé l'homme a kanzaka yem ta libérera nzoka kotsa koleka mwasi l'homme a distributeur. L'homme a distributeur, la femme a réceptrice. Donc l'homme de dans Ibenge. Yene Ibenge, yem da kabolaka. Kabolage. Kabolage. Moi ce qu'on a bassé au fani sango. Moi ce qu'on a gérant. Il y a même ce que dans le domaine scientifique on remarqué infection tout moi c'est agir no kitu ko le ganzi tombal. Moi c'est aux infection agir no kitu. Même pas sur infection moi pas démagiser bandi. Ça dit li solo wana babeti de ça pour la makambo yo peut s'écouter la makambo yo tant bien si que oui ya moi ça bali na ye mais papa na solo bango ba olanda ngai na sana ba preuve et vérifiable en dehors ya ba preuve eta que paye ngamo na sala na pe ba preuve eta que pasteur parce que dans le domaine prophétique oui dans le domaine de la délivrance na yebi mamna oloba tu regardes dans la ligne non yo un témoignage na yo na mamuzo fungobi que en tout cas na yebi ke bato be ba obenga amen bato belé pour na zo ba coup de fil ya bato belé ngala mwana mwasi muso abenga ngai abi papa non moi mobali moi mobali papa ne na boye soki na bala na nga na bala en tout cas na bala na ngai
mais à chaque fois que ceux qui na kutani na mwasi na be pasteur mwasi na ngai soto kutani na niveau wana o mona yakati ko la ngana mona ye mais penser na nga eke nango epa ya mutu wana mwasi wana elakisi ke mwasi ngana oke na molimo na ye pa na ye na dimension spirituelle na mwasi na ye za makasi ko le kona na ye parce que dans le domaine spirituel dose par dose tant que ça va parti ndeko mwasi la ndanga bien tant que ça la parti la mobile ce qui m'a kambo to lobby intéressé yo je connais le secret comment on a délivré nango ngai mo na témoin bon yo pe na kulo pe kutana ngo mwasi mo pe papa na kutana nango plusieurs fois na répété plusieurs fois na rappeler maloba makamna lo beza expérience vécue oui na kutani na ye na ndako libala ye na ndako libala je précise ye na ndako libala mais to mata na ngaba ye na ndako libala alandanga na ngiringiri alongo na ndako libala mais to sadi shida alongo na ndako libala na aliazo to so aye to sema so na biso pe sili tikicha cha abaluki pe ba ke malama ke malama se peut faire un peu moins libéré oh akena ye masole sili Olio pesa mi apesi. Ya pesi nga ya kena ndako nepe libala zongi normal femme mariée. La plupart nazo insister na ina choqué bango. Voilà. La plupart ya ba femme mariée c'est 100%. Toi na 68% ba femme mariée ba fidèle. Ba femme mariée ba même ka ba papa yebi. Na la semaine ce que c'est que ce qui tata sali biso grâce. Na semaine c'est que comment ko longa infidélité. Et ça ba c'est ça infidélité na Mac Fox na été. A région de Capol, ko ba été ma ben na oboya ko sa on a au salle. Bolimola mona linga sala ko sa de Paul Abini mabe na linga sala na boya ko sa on a sala bola mona linga donc je reconnais à moi Paul Azoba je reconnais Abina ko katina eza nguya mo katinanga c'est même avec ces femmes là aujourd'hui ben moi na so afandi na ala maloba fidélité pas mo ba na maloba fidélité aza pe fidèle na réalité bo aza fidèle mais tant masala ka ngoye mo andima te papa zo lela papa mona ya pa na ndako stressé yo kata a stressé pour na makambo le gana non a penser comment j'ai pi ya ko sala erreur na tout ça na mbalo mususu kabwana mais pourquoi na kosa boy oka basi musu à cause nango à cause ya mvutima wana oka mwasi musu passe ayoka elengi il faut na mbali musu ka likang pembeni likang wana son espoir tout mona kaza kwa tonto Eric nazalaka nae nzoka za Eric te aza un esprit et tant que ba laboratoire ko ta bon tie mutu na maki o tie mutu na kati bon c'est sa vie est détruit toute sa vie ça pourtant mo kwa yeba ako subi ba conséquences de kambo ebi ni mutu ni makolo. Ce que je sais dans la bon, il faut se repentir sincèrement. Yo mon ba se muso a parler chika baba mais vous la coupe na ni sanate. Na niveau ko sakanate. Na niveau ko sanate. Aza zélé. Mais il y a des fois remarquer, ils ont faute na été. Ils ont réclamation quelque part et c'est que son esprit ils ont élevé ma casse. Abima na kata prison. Ba abima sa na kata maki na kata mati wana bakota e. Parce que na monde spirituel so babimiso to tikali. Pour ni yeso kene na mboka bakunda. Na mboka bawa. Parce que bimisa ti. Na monde spirituel za kanelo kote funga maya ngo mokiza raté. Et ça force contre force, puissance contre puissance. Osomo elo kwana. Batiba kata ko sila na ote sila te. Il faut fungola. Il y a des femmes même na sala ba cérémonie ya kadena. Natangi va komoni papa na tchena kaneka kaka na zuka na boki na mai. Cette femme jusqu'à sa mort. Celui to kutene botiki biso ka debiso de. Ako finga na miso bata finginenga. Yo elo te o melo te. Botiki nga na yi. Fa. Botiki nga na yi Na bilonge biso ba. Nga na yi kaka. Nga na yi kaka to tika. To kaka uso to zoka limeone ka téléphone. Na zoka limeone téléphone ba nika deux paroles. Na me aya. Kaisa boko to telema na sia manga. Nzeta manga. Toyokana nini parce que bolingo ekufaka te nebisaka bano ebisa bana basi bolingo ekufaka te mais aura repos yoka langa alliance nanga na minene to lingani jusqu'à la mort bolingo ekufaka te ezala ne repos c'est si olingi mobali musuka pa ningi mwasi nga repos so to lingi to zongi songo suka biso mo parce que bolingo ekufaka te l'amour est éternel bolingo ezali bela to tika libongo nga na yo ne to linga yonso mabeza ko linga soko lingi otikali bongo et comme ko vivre na esprit ya mutu wana lingi mosa nzambe na bombela bana nzambe te nebisa mo vérité avec des larmes dans les cœurs tant nazo baboye na monde de la délivrance il y a des fois na kuta na ba sérieux comme ebisa papa
de omona nga boy na marié mais na otuk mana intel otali mobala zani na ndako otali mutabimi na ye mawa oyebake na o ekokani elokokani te ondimiti ye mweselo mawa muni nzoto ki passer ezaka nzoto mutu ochepe fwe bope moi pa boti ben sube deba na makoti maba na kata poso to mama bana papa nana bonge belé nana masolo na belé. OK, merci beaucoup. Je crois to comme na suka to ba to ke série par série le loto simbi na betere li solo nga kata le ba je mais moni a fungoli de ba donc biloko fungoli za biloko somo toke na eboyi toke ne boy ba on est ba excité biso batuna batina biloko ba monde ba tuna ba voilà question na yo to enregistrer ngo to tuna boy monta premier mission na salaki mutalo répondre papa tala boy oki résultat nango ba solo ezebeli bon s'abonner massivement s'il te plaît pardon kabola vidéo yo kabola ko garde ngo yo moko te pardon yebisa bana yebisa camarade yebisa camarade pesa ya tala c'est même que des fois ça peut avoir besoin d'abima kabola ngo ke ne partout na Canada, les États-Unis partout même yo mbo se retrouver na makambo to camarade mo bete ko li solo pista obi même sous ayeba quitter kabola en tout cas vidéo na bi na la besoin de 100,000 personnes bola nango pourquoi ata million kabola yango partout partager mission pardon ko bombango te to comme la terre de délivrance l'homme de Lobasuka. Merci beaucoup Moussa Nzambe naza tellement ravi na joie parce que na décharger charge na bomba depuis longtemps. Oui. Parce que eza ba charge na bomba na ba souvent lorsque je dis ces choses ça rien que pour na futa ba nyonga bato. Ba musu naza incapable ya kina mabulu ba mai na bwaka mabaka dina. Naza incapable ya kina routine na ba maki parfois ba buka le panga batonga immeuble parce que na monde spirituel il y a que le moralia que tika la esprit. OK to lo belango na ba acte ça na weza physique mais comme tika la esprit. OK. Na zuna ngana loni na ngalia ki moni lia ki mais ana kuno na bengi lia ki mais na domaine spirituel ngada lia ki comment de lo mususu. Et comment na go tambola. Vraiment. Ya mo le to na ba demo belé nzamba aussi so grâce to so la vraiment. Et na pesi merci beaucoup na Mosala Nzambe pour la confiance et na notre maman waza initiatrice plutôt maman Anna Kalambai Nzambe apambola yo pe naza reconnaissant na mon papa et l'apôtre Jacques Mbombelo Mbefu et notre patriarche le patriarche Josaphat Telika Kingama le père de tous les papas et sikazana ki pesi nzamba et j'ai bien ma famille la famille Mantoa nzamba sabino molamo nzamba pambola bino et la rose masaki mawete nzambe apambola bino tika nzamba kima mona bino à la prochaine pour se préparer pour tous en makambe to sana bino avec Dieu nous ferons des exploits vous à la sire certain les diables vont faire voir que nous côté na zelo masute akosi il y a des gens bazala kuna babima lelo ma vie est entre les du Seigneur nzamba salinga ngolo lelo na comme instrument na yankem nzamba salinga ngolo lelo na comme raison d'être plusieurs personnes on a ebiso eza réalité numéro nanga ezali 00243 89 652 28 61 00243 89 652 28 61 obengi ngai même so obengi ngai te mais so obengi ba kolo chaîne na biso obengi notre représentateur ako aider biso to kutana to solo la même oza musika to na posa ba kombo no te mais to na posa ka vino bika to na posa ba comme vino bika et okobenga biso tano so kobenga to za disposer to obengo 01 et 2 parce que notre raison d'être za koyamba parfois à États-Unis e bana ba musu nanga musu bana 12 ba musu bana 18 so to boya koyamba po ani yo so parfois kuno za 17 biso ko to 23 et tika nzamba kimia apambola bino à la prochaine et totike sika pa notre représentateur. Merci beaucoup Esili Lelo. En tout cas Lelo ko le bami Lelo mon première émission c'est avec un pays mais le deuxième to wanu kumenas ko kokota. Bido to ko ba vie ya bato. To afungula biso pour mabumu pasi. Na bana basi izaba efenini pourquoi yaka ba demo ko mebele ndenge ninga lobi wana makambo te belé parce que ya uti wana muto la memi a uti wana ya bloko te ga ko sate a uti wana po na yebi place a utele wana ya to memeli bino ye pour que bika to memeli bino ye no comme un frère non to memeli bino ye attaque un pasteur le quoi la pasteur ko benga te onoma ki on sane parce que on a olobate mais a mission de Jésus de comment se retrouver na makambo de mbalo se retrouver na makambo benga biso
benga maman Anna Kalambai, benga papa Carlos Soza na poto, hein, soit de fois en place au qui était église. Benga bango ba idée. Soza pe en Afrique, benga. So pas besoin de na pe moi ndeko. Toyo ndeko moi soza na poto, mais ba ningo kabwana mobali wana te. Toyo za awa ba ningo kabwana na moi si wana te. Benga to sunga ba prière. En tout cas, merci beaucoup. Soza besoin